concert na poto à 5 € vraiment ça qui trotté et ba ndeko na biso ba beti ba 45 € les ala ngoko critiquer te enfin papa Chirazo longa ndena banda ko loba papa Salvatore na zo bisabino ba ndeko nanga papa chéri makoloza na nzela ba ndeko belé bo bengi bo komeli ngai bozo tuna ngai position ya délégation ya ba musicien oyo papa Chira roya na bango boy baké BCBG is a big deal, is a grosse affaire, is a grande entreprise, is a orchestre. Il y a mon délégation, il y a mon kété délégation, il y a costaud. Papa Chira Zoya vraiment na ba musicien de bo mesana comme on a équipe attaque chant et Rosala. Ba surprise ya artiste ya ba musicien oyo ya BCBG peut-être nan bo mona te en Europe, nan bo mona te en Amérique, boy baké bazoya. La surprise penda ezali makasi et puis ba danseuse na mino bolingara auto bengara ba bébé chéri oui ba équipe wana kaka nde ba kendara bazoya vraiment France dans peu de jours hein quand nous ba dans peu de jours makola na nzela donc réseau la qui kende to lo bara BCBG eza orchestre les plus hospitaliers et ya marabatutu. Lelo oyo koyoka témoignage ya Titina Al Capone ezola kisana bato yo o bazomi tuna pe par rapport ya ba invité oba ke papa Chéri azana invité te hein papa Chéri azana invité te BCBG zala ya bato tout c'est-à-dire président Weranson soko zala dispo jour wana senga kende concert ya JB Piana au kende sans invitation sans que abenga JB Piana au piano. Non, il y a concert, rien. Alors, il y a un côté de la porte, il y a porte. Titi Nel Capon déjà qu'on a un message. Et là, qui c'est que ceux qui ont le bien qui ont des concerts à JB Moutou, à Ropé qui s'est qui exact. Pareil, il y a fondé Didier Massela, Alain Makaba, Adolphe Domi. Vous allez le 10 mai, vous avez la date historique. Nous avons beaucoup plus de concerts et de qui en Europe. On a félicitations à l'artiste congolais parce que ça vraiment très kitoko. Félicitations encore une fois dans les rois de la forêt au Wapi. Aza vraiment namakila wana ndenge ki ko tia mulunge na France où ezala ki concert ya munene na Grand Paris Arena. Félicitations à Weranson Oazali, frère et ami. Il y a papa chéri, JB Piana. A Betaki concert, il y a mon aîné. Dans le mois de février. Félicitations à Weranson. Félicitations vraiment. Parce que le concert est très kitoko. Après Weranson, de Tobana ou le Baké. Nde Konaye, ami Naye, Nde Eza JB Piana. On est aquí, retour du roi. Ce qu'on a retour de Salvatore na zo bisabino bande konanga papa chéri makoloza na nzela bande ko belé bo bengi bo komeli ngai bozo tuna ngai.
Voilà, na internaute tout bozo tala biso, bon week-end partout où vous allez, nabi que vous êtes tellement nombreux bozo tala biso awa na concept touch télévision avec les vôtres Alex Ngandou, mon amoulouba les Benjamin de la presse, mon maman. Autrement dit mon nzambe, un grand merci na bino tout ba internaute tout où vous a branché en ce moment na confiance sur Bopé Sangai. Vous continuez à partager ma vidéo, ma commentaire, ma j'aime et ça leur fait vraiment plaisir. Il y a trop, merci infiniment à Migra Malouzi, l'assistance. Un grand merci à maman, fille, maman Masolo, il y a papa Audace, Milandou, président Jacques, les rassembleurs de tous les Congolais, depuis Evry Kourkoron, à Zotarabiso, Yann Nancy Dumba, la reine de plus 33, maman Nicole Mankakala, depuis la Suède, à Zolandabiso, El Cornelia Doussi, G20 007, moi aussi, à Témé, moi, ça a défaut depuis Londres. Azota la biso nde bomoni vraiment na vite fait to solo la masolo ya Jibin Piana papa chéri bin Adam ou api déjà le 10 mai papa chéri a aussi la grand retour autobé na retour de Salvatore na niveau ya Europe wana et ozala na théâtre de gymnase Maribel alors bandeko nanga bosomba vraiment ba billet parce que nde balobaka tangu zifweni ngonga vraiment belemi le lot oza le 26 avril donc tout cas il y a 16 jours hein son abosanité ba 16 à 14 jours 15 jours pour concert ya papa chéri et betama na théâtre de gymnase Maribel concert et betama bien ceux qui yo à mourir à la bonne musique ceux qui vrai de Salvatore Osombi vraiment bien de concert et betama trop solo vraiment en long et à large awa de bon monde a fait vraiment na plateau trop solo landé ma solo ya concert ya Jibin Piana o déjà omiko pesa solo et omiko lumba solo ya malamu et omiko tia déjà panique nazo zo appel ba message ya bandeko baza na France wana ba bi moi loyenge déjà et omiko kota alors bo somba ba billet bo zela les jours J pour resomba billet na 200 € na 300 € le 10 mai mi sombela déjà bien avant merci infiniment à la prophétesse Paola depuis Londres la prophétesse Paola depuis Londres, Atika Rabi Sauté, Atika Rangaïté, surtout Mingi, na ba conseil, na ba soutien, na ba prière, c'est vraiment très important. Moi, na ba prière, la prophétesse Paola, merci beaucoup. Nanion Sosa la rapona, moi, na Alex Ngandou. Et puis merci infiniment à mon vieux Michel Miyake, na Katsa Paris, Michel Miyake, na Katsa Paris, Azota la Bisso, la suprême FM de longues jambes, depuis Paris, Azola la Bisso en ce moment. Na moni mon vieux Patrick est triphasé courant ya Chine Louvre numéro 69 le marché central à Bière Azalaka Ramoko Patrick est triphasé courant ya Chine Olivier Nzengit les pauvres de la ville papa na super NG motomoro bien Azola na biso en ce moment Olivier Nzengit papa na super NG motomoro bien avant tout solo vraiment ma solo tout hein on tika no total élément o ezali il y a parfum d'hiver le fils du roi Oazali Moko. Il y a ressortissant, il y a Wenge Maison Mère, Wenge Musique à Maison Mère, où il y a déjà dans le studio, au niveau, il y a François, ils ont préparé single moro dans titre Choix idéal, totalement extrait à parfum d'hiver dans le studio en plein Paris. Et puis, poto là vraiment ma solo, il y a Papa Chéri, où il y a retour, il y a Salvatore, dans le niveau, il y a Europe, à long et à large. Et puis, trop tard, il y a quelques images, il y a répétition, l'artiste est Azo. Répéter vraiment Azo bongi sa spectacle donc totalement image à parfait d'hiver et puis tozonga c'est parti. Ouais Balobi déjà en plein studio quoi en plein studio bientôt bon soit choix idéal les oya vous s'appelle Rolobami exact c'est votre artiste parfait d'hiver le fils du roi l'homme des 100 conquérants regardez Bolebaki si on a joué la but de choix idéal dans la studio donc ça vient tout exalté pour l'instant. Le choix idéal est sur la français les micros sont câble. Le réseau lamba donc réseau lamba pas tout. Pour besoin un besoin système cardé ça la quoi tout ça. Tout ça choix idéal pour le bamingité. Tous autres travaillent vraiment en conséquence pour que tout ça ait le plaisir. C'est votre artiste parfait de vers le fils du roi, l'homme de 100 conquérants comme Nicolo, l'homme de choix idéal. En plein Paris, tu vois dans le studio A on a pas à Paris. Place aux autres plan quoi, tu vas à Paris. Genève la biso Zali. Pour comprendre. Tout le monde était pour Salandé, je pense que vous savez la place. Voilà, c'était la parfum d'hiver pour PCP, bon week-end.
depuis Paris, place à séjourner actuellement, Aza en plein studio, Azo préparé choix idéal Tony parfum d'hiver au ACP Lissabiso déjà na Nzembuloko là. C'est quoi encore le titre Sans concurrent, voilà. Nzembuloko sans concurrent, parfum d'hiver déjà CP Lissabiso na texte naé et puis na belle voix naé, to PC confiance, to PC chance et puis to lukato s'abonner na ba réseau naé tout, na ba Instagram naé, na ba TikTok naé, na ba page Facebook naé et vous allez vraiment bien monter pas en a besoin ba yemba ye, en a besoin il y a dédicace numéro zawana sorobengi orozala à contact na artiste parfum d'hiver le fils du roi l'homme de sans concurrent a commis actuellement l'homme de choix idéal en direct de Paris à la Bisoba. Bon week-end, place Azali. Alors, chers internautes, chers vrai, retour de Salvatore Eza le 10 mai. Le 10 mai, Eza sous Moussikate. Le 10 mai, Eza sous Moussikate. Ceux qui m'ont remarqué ces derniers temps, Papa Chéri, Azo affiché le sous la répétition tenenge abana reposté na ba snap naé parce que bazo préparé vraiment spectacle moro ya kafu côté chant tola la vraiment pongi côté orchestration de balobara la musique côté orchestration côté son tola la vraiment pongi côté live to emi que Jibin Pianaza le roi des live Aza le roi des live son et vous allez vraiment impeccable et puis spectacle ezo bongisa ma vraiment ya malamu de azolo babongo Maribel et ko zebouke jour wana pour ceux qui botali ba strende tozo l'accès ba répétition pour mona que orchestre ils ont travaillé vraiment pour repérer ça le meilleur de balobara BCBG ils ont la machine ya musique et vous allez vraiment jour wana machine parce que France et ko vibrer na rythme zebuka ba rozo ba rumba impérial ba rumba matir ceux qui vous remarqué ces derniers temps équipe ya Papa Chéri balamuki pour la royebisa batu ke bin Adam Makolo eza na nzela nazo rappeler nous le toza samedi le 26 avril moi etikali kara na 4 ou 5 jours si je me trompe pas tito ma le 10 on habite etikali na 14 à 15 jours pour concert ya Papa Chéri et Betama boye bango concert eza bel et bien confirmé le 10 mai na théâtre de gymnase de Maribel et concert eza bel et bien confirmé alors bandeko oyo eza important mingi na zoloba bosomba babillet merci na président Roger Emel parce que so botali pe lelo président alamuki lisusu ozali président ya ba vrai tout oyo ezali ba fanatique ya Papa Chéri Jibin Piana na niveau ya France wana alamuki la promotion botale na ba émission oyo azoleka ces derniers temps na niveau ya France wana pour na rebooster kolobela concert ya Papa Chéri sokotali Anakin boromona le dika projet nganu boromona ndeko nanga Rocky Kilolo balamuki lisusu pona ko booster kolobela concert ya Papa Chéri Jibin Piana ezali le 10 mai vous la date historique né na zolo beaucoup plus ba concert ebetama ki na en Europe wana félicitations à artiste congolais parce que basalaki vraiment musala na bango très kitoko félicitations encore une fois dans le roi de la forêt au wapi aza vraiment na makila wana ndenge ki ko tia mulunge na France o ezalaki concert ya munene na Grand Paris Arena félicitations na Weranson Ozali frère et ami ya Papa Chéri Jibin Piana abetaki concert ya munene na mois de février. Félicitations à Weranson, félicitations vraiment parce que le concert est qui très kitoko. Après Weranson, nde to bana olobake. Nde konaye ami naye nde eza Jibin Piana. On ezaki retour du roi. Ce ko ozali retour de Salvatore na zo bisabino bande konanga Papa Chéri makoleza na nzela. Bakoloza na nzela bandeko bele bobengi bokomeli ngai bozotuna ngai position ya délégation ya ba musicien oyo Papa Chéri roya na bango boyeba ke BCBG eza big deal eza grosse affaire eza grande entreprise eza orchestre ya munene délégation eza ya mokete délégation eza costaud Papa Chéri azoya vraiment na ba musicien nde bomesana komona équipe attaque chant et ozala
ba surprise ya artiste ya ba musicien o ya BCBG peut-être nan bomona te en Europe nan bomona te en Amérique oui ba ke bazoya la surprise penda ezali makasi et puis ba danseuse na mino bolingaka auto bengaka ba bébé chéri oui ba ke équipe wana kaka nde ba kendara bazoya vraiment France dans peu de jours hein? Quand nous sommes dans peu de jours makola na nzela ne mois aussi là mois d'avril les aussi là ne tozo kota mais sauf imprévu boromona na wa nosango na rotila bino poste hein de tout la communauté pour afficher déjà date il y a départ il y a ba musicien à Jibin Piana kolongwa na bango awa boromona pour afficher pour avoir des détails et tout et puis pour na bon aéroport pour accompagner bango de bokendo sala musala woni vous allez toujours honneur il y a musique nepso ya Congo par rapport il y a ba visa excusez j'allais dire ils a lapsus de bandeko bozomi tungisa boy baké délégation ya munene ya makasi vraiment ezoya en Europe pour na concert ya papa chéri en dehors il y a ba musicien ils en a ba mécène o balingaka Jibin Piana bazo accompagner l'artiste par rapport au pays à battant et l'artiste a tché makolo na niveau Europe wana te na ba moment difficile tout l'artiste a outaki kolekana nango yango moni batu penze beli balbi bazo ya ba accompagner Jibin Piana papa chéri moto pamba l'esclave de Dieu ou a perso préparer concert à moni na zo bisabino bandeko bosomba billet bosomba billet ceux qui le temps to lo ba papa chéri aza mutu moko oyo azalaka aimé na bato tolobaka yango pamba te prévané toti kolanda émission ya grand cadre oyo tobengaka titi na Al Capone batémoignage baéloge oyo wapi abwaki envers papa chéri Jibin Piana donc ezolakisaki nde tolobaka BCBG eza orchestre les plus hospitalier eyambaka bato tu lelo oyo koyoka témoignage ya titi na Al Capone ezolakisa na bato oyo o bazomi tuna pe par rapport ya ba invité boba ke papa chéri azana invité te hein papa chéri azana invité te BCBG zalaka ya batu tout c'est-à-dire président Weranson soko zala dispo jour wana senga kende concert ya Jibin Piana au kende sans invitation sans que abenga Jibin Piana au piano non ya concert rien aroyaye moko akotiti na porte bokangeli porte te hein Titi Nel Capone déjà kolanda message nae et la kisike ce qui a le bien kende concert à Jibé Moutou a repekisa ya kende ezate pareil na ba fondé Didier Masela ba Alain Makaba ba Adolphe Dominguez ba l'ingénieur Blaise Boula ba Emile Alias ba frère Netou oyo bazala vraiment na wenge 4x4 ba Manda chanteur ba Robert Ekokota. Donc, il y a un concert, il y a un concert, il y a un retour, il y a Salvatore Nabi qui est bandégone au bazar na poto, Barosalawana, Pona, Koyambape, frère Nabango, Oyo, Achama, Kolona Poto Kala, bandégone na tangi beaucoup plus. Il y a un musicien, le roi Peba, Alain Pela, chef du gouvernement, Nabi qui est Barosangate, Kozala vraiment, na concert, wana, par rapport à l'invité, tu es déjà concert, wana, il y a Batunion, il y a concert, il y a tous les Congolais. Congolais nyonso o amonika kozala dispo par rapport à l'emploi du temps nae il faut azala vraiment na concert wana ya retour ya Salvatore nabi ke ekosala yesu bien makasi après pour les na ba moment difficile ya ko perdre ba être cher pembeni na ye lokola ba chef Ségué Mignon paix à son âme ba Zulema le roi des bis encore moi na ya là ko perdre sa fille biologique o ezalaki Océane o atikaki biso na mois de mars les aji vraiment ba temps moko difficile oyo papa chéri a oti koleka nango etant que mobali a telemisko na ngui pona ko sepelisa ba fanatique pe asala musala na e en dehors ya ko sepelisa ba fanatique papa chéri azo exercer car musala na e ezali musique donc boy ba ke concert eza le 10 mai alors ba vrai tout message ezabou. Beau se mobiliser, beau se sensibiliser. Président Roger ML, n'a dit qu'au commissaire un message,
nayebi ke réunion stratégique ezosalema déjà ndenge nini bokoyamba El Salvador ensemble na équipe na ye mobimba na bamusicien na ye na niveau Europe. Jour wana nayebi ke Roissy Charles de Gaulle ekoningana naosentir mpepango ndenge ezoya. Nayebi ke Roissy Charles de Gaulle ekoningana. Alors bosala bapolo ya soutien ekozala vraiment eloko moko ya malamu bolakisa bolingo oyo bozalaka nango envers l'artiste. Bosala bapolo bakepi oyo bokoya koyambela yango bamusicien na bino, oyo bokoya koyambela yango papa chéri leader ya pembe ya Mufube. Parce que jour wana na Roissy Charles de Gaulle ekozala opesi mbwambwa boyi mokolo aéroport à Roissy kombone nani à comprendre qui est El Salvador Bill akotango ndelo baka faire egola mobondo ezala na Roissy Charles de Gaulle wana mpona koyamba El Salvador bazosala retour na ye le 10 mai ekozala date historique bato bazomeka mpe kosala bacritique par rapport ya salle ya théâtre de gymnase oyo eza na 1200 places mais 1200 places okosala otali coût ya billet variation nango eza 1200 soki otali coût ya billet eza 100 euros sala sikoyo 100 euros multiplié par 1200 eza 120 000 balles eza baaventure te allez-y comprendre que concert wana ekokotisa vraiment eza concert moko gagnant entre l'artiste et le producteur qui est Badive Foulampoung. Concert moko ebundisami trop enfin papa Chirazo longa nena bandako loba papa Chirazali lokola Job histoire à Job au moment que Job alekaki na ba moment moko très très difficile tellement azaki na confiance en Nzambe Job a perdaki tout oyo ezali ke Satan va na kati ya Strasbourg azali kotala biso champion maître Ochinga Force na kati ya bandal big dédicace na yo Ozia kaki coiffeur par excellence bambo tebele place ozali big dédicace à toi aussi Boni Chachuma le chinois noir moto moko bien bambo tebele na Ewing Mega abandai kotala biso boutique d'armes bijoux Molato na kanda AD référence ex-Lambert de Paris Megatop na Inza A63 circa Savubu Megatop na Nyango 197 référence arrêt major big dédicace à toi aussi Balobi le maître juridique le roi des salsa Jibiel Kadima des fois para canadien Motema Louis Coq papa na Jaden depuis Ottawa azalaki scotché pour la rota la biso Nathalie Ramazani Mwasi Nzambe la millionnaire mon ami Nathalie Ramazani Mwasi Nzambe maman na Maela Onia mère double depuis Colorado Denver azali kota la biso Henri Bakoute GV na kati ya Montréal azas coaché enseignette moment Gilenga le grand papa na super Owen depuis Kolwezi azalaki coaché enseignette moment ya Sylvine Jolie na kati ya Londres la maman chérie à moi aussi vous a tellement ebelé mon vieux Guilherme aussi nzu papa na Guiliana na kati ya Cape Town wana et bazaki coaché enseignette moment kota la biso base bana balabala na bosani binoté bana balabala balobi balabala ne tombera jamais Paco Bilé Molati Silati Sabango Rinsmou ya Hey Vampire Maestro balobi il était comment Boni Basangwa d'homme de Paris Rinsmou ya défenseur de tous les spiritas big dédicace na yo un grand merci à toi aussi maître John Kanza motomoro bien les réparateurs de tous les voitures ceux qui voitures ne salata 20 tambola raté koutana na maître John Kanza sur Wileri wana en face ya Africana Palace voilà en face Africana Palace tout na maître John Kanza a rebongisela ou la muselo mutuka mais chaque masikini mon ami big dédicace à toi aussi fibologie bambo tebeli place vous allez nabi ke boza tellement ebelé boza qui vraiment tant ya ko talangai awa na concept ta TV bosomba ba billet kande na solo baba frère tout ya bin Adam bosomba vraiment ba billet Patrick Mata papa na Blessing en direct des États-Unis na bosanoté Patrick Mata papa na Blessing moto moko bien
en direct des États-Unis, bambo tenope ebele place Ozali. Bosomba vraiment babillé et Rosala eloko moko. Yamalam, quant à moi je vous dis bye et on se retrouve à la prochaine numéro. Ciao.